MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Obenga opona makambo Elise papa. Na solo la ina yo, na yake pa na yo, polu kilaleki na nga solution. Bino mtu boye bisi eke, nga na zandoki, na zaboye, na saliboye, na koma mari de nuit, na ye na zomsi boye. Leki na ngande babe nga na tongo boye, o aza na hôpital leki mwana na ye moko abungi, soki pendenge nini nga na ebite papa. Ya solo wana vraiment, yo ndenge oza mosali na nzambe, oza parent pe, ondi mabana batu ba souffri na modèle oyo. Mwana bisa zo souffri na église na yo. Likoya ba prophétie, likoya ba jeune tanenga komi. Na yepa na ona singa bolimbisi na sala boye na zongsa boye ozoyokela ngai te na yebisi o bien ke mwana na aza fazer aza pesa ovanda te na singi bolimbisi na zweli ndaku na yebisi oke ede ngai bachai na bana na ena ndaku wana oboyi ko ede ngai ti lelo na zela réponse na benga ka oyamba ngai te ya solo wana ta nzambe na likolo oyo apesi nga na yo pema na bana na opema na mwasi na opema kotika mwana batu famia batu mwana batu ba souffrir na modèle wana ya solo wana papa yo za na pouvoir nzamba chakati na yo sambela batu soki yo lobika za envoter poni te ko luko sambela yo biksa molimo na ye na ke akoma na eta wana komi ya solo wana penza papa vraiment na finga basali na nzambe te na lobela bango mabete na loba elo mote na yepa na yo kande yo kende pa Yesu kolela masumu na ongana kende pa Yesu kolela masumu na biso ya solo wana vraiment na loba nazoloba mokili biso sokokufa eza mokili ya nzambe me naka oyo te yo za na pouvoir na église na yo kotelema na leki na ngai toloba na yeke kende na nini na hôpital kende boetala bana baosouffrir papa bana ana pe aeda mboka na biso ye mutamema klima wana lokola kufi mutu abundela bana na ye baza te nyonso wana ozomona te papa ya solo wana otika kaka mwana nzambe akufa kaka na modele oyo babenga ngai baloba ke aza na hôpital imona ne moko amona na te ya solo wana me aza na église bato ba prophétie mutu bobimisi kuna église yango wana esali ye bongo te ke andima makambo nyonso me nzambe na likolo azomona nzambe na likolo azomona ngai nayeba eloko te lobaka nayeba eloko na nkombo aleki na ngai me ngai nayeba eloko te oyo nyonso alobaki baprophétie wana ekozongela bana na ye ngai nayeba eloko moko te ngai nayeba eloko moko te kolo na bomoi leki na nga souffrir ti aokontinue kosouffrir ozokontinue koreagir te koyede ngai na leki na ngai nzambe atayelanga kaka likambo oyo ngai natiki ye na maboko ya nzambe lokola yo change ye kombo olobi ke oboyeboye ngai natiki nyonso na maboko ya nzambe abundela ngai ngai naza na puissance te naza na eloko te naza na pesa okima te toza baorphelin mwana leki na ngai niokwama bongo ndenge azoniokwama ezosala nga mpasi mpe natiki yango na maboko ya nzambe nzambe na ngai abundela ngai likambo oyo atalela ngai likambo oyo mpo ngai moko nakoki te naye mpa na ona naye kolelele mpa na yo sungi ngai te natiki na maboko ya nzambe bao nyonso baoloba ngai nayeba eloko te papa nayeba eloko te mwasi na yo atayela ngai likambo oyo pesa ye video atayela ngai likambo oyo aza mama mema mwana na libumu 9 mois yebi mpasi bana ndenge ezalaka mpona makasi na ngai moko nakoki te na makasi na ngai moko nakoki te kolo yesu bundela ngai likambo oyo kolo yesu bundela ngai sarata nde baosala mwana na mokili oyo bundela ngai yesu papa ngai natiki nyonso maboko na ya nzambe abundela ngai yesu kolo oyo okufa na ekulusi likoya basumu na biso bundela ngai likambo nayebi te kolo na ngai bundela ngai oyo nyonso alobaki na nkombo na ngai yawe bundela ngai na likambo oyo bundela leki na ngai longola ye na place na tie na libulu oyo kotisa bana na bango moko longola leki na ngai na libulu bakotie na bana ne banyokwa makolo na yesu ko yesu yawe na lola bundela ngai
natiki nyonso na maboko na yo papa nayebi ke yo moko bundela nga naza makasi te nalembi likambo oyo nalembi likambo oyo nalembi nzambe bundela nga kolo na ngai na kombo na Yesu papa amen. Bonjour papa nana obenga Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sika Zalinga nous la grande dame avec un grand chien dans la cadre actualité bandeko babolingo certainement boti koyoka ndeko na biso ndenga zolela pona tina ya lekina ye. Je crois na moke wa lobby c'est que en tout cas c'est simple et clair pour vous comprendre c'est quoi l'histoire. Ndeko na biso moi ça semble pas voici l'homme. Ndeko na biso ba orphelin voilà. Et ndeko na biso moi si ya leki Elise ça semble pas voici l'homme. Alors ba pesa un message to pe ba prophétie parmi ba message ba pesa eza que grande sœur na yo azandoki. Bon la grande sœur en question apparemment azali ndenge za ba li kondia famille qui apparemment famille asungaka moi famille ndenge za la kaka. Et du coup la sœur en question oh ba pesa ki message azali veuve apparemment et papa ya bana akufa. Et du coup, elle se retrouve dans une situation vraiment pénible, critique, ndenge za la kara moi bapasi moi banini. Alors, elle se retrouve dans l'église, nande ba pesi ba message, tout ça. Et bandeko na okende rapidement parce que vraiment na attend ebele te to kwata lisolo na mukuse so ko senga to sala. Et lisolo pardon émission molai poto me repesa ba détail, misusu to pe ba détail nyonso sengeli pona tina lisolo andeko na biso auto kopesa. Et ça lit que sa grande sœur na souci aleki na ye azola kinde kondaku parce que ayoka kinde kona azokemba na bana parce que azana bana de quoi azokemba na bana yobi kaka azana bana et puis après situation ezate bino bobi na ba réalité à Congo donc muto komi on dirait dépressif sopenine dépression saline de quoi on dirait bat bazar au monde ya apparemment c'est comme si en tout cas ça bien été so pas comme on dirait soki liboma soki ndenge nini bilo mo ba jarwana ya na souci de konaye azwaki ndako pour le kina ya vanda na bana. Et par rapport à prophétie ba pesa ki est moi ngeno fana na ndako wana ezate parce que yana ye azandoki. Alors il y a on de sikoyo esala yende connaît pas si abenga ki voici l'homme a aidé par rapport à citation wana bon kande boyoki ndenge moko azoloba et voilà quelque part ça moi passé koyoka ndenge ko zolela. Et du coup, ouais, voici l'homme net azandoki. Voici l'homme moi kumba exact. Mando bolimbisanga ezali solo mo ya mawa bien que tozo seka. Alors, pourquoi on est au salle émission? Message na yo pesa na ba na Nzambe très rapidement ezaka koloba na ba na Nzambe boy. Et la famille est sacrée, OK? Et mais la sorcellerie existait. Ici, je ne confirme pas ma prophétie à voici l'homme. Tout comme naza ko kote la peine de comment citer parce qu'il y a lobby qui a ebili kambote parce que ebele bandima pe kindokite na mokilo que maman no zandoki ya no zandoki ndeko no zandoki andimi ke azandoki ya solo nazandoki ya solo ngamu na sala bandeko na ngaboy en tout cas te ezala raté le ba peut-être motakomi na suka et batu ba kene ko bikulisa yeto ndenge ezala ba maman esali ki avouer a meka boy en tout cas généralement bat bandima la bango kindokite ana lobite ba professeur voici l'homme eza solo na lobi pete ke ndeko na biso mo si oyo azokosa ya ona oloba na bandeko oyo bozolanda nga bible ezoloba na biso. Et n'accordez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir ce que c'est un zambetoté. C'est vrai, dans ma prophétie, il y a manger et à boire. Il y a manger et à boire. Raison pour laquelle il faut discerner. Et dans le à peine à bandeko, oh, yo, pesa bino ba message. Surtout, ba marambo ba kindoki. Ba marambo concernant vraiment, en tout cas, faut aller très souple, surtout qu'au sambela. Parce que, déjà, ba genre, ba prophétie, ba pesa on a bateau, ba mûr, topé mature. Ah oui, pour sinon te olingolinga te famille epanzane moto azana e faible to azana bébé spirituel kasi webise nani ya no azando ki effectivement okima yo pa obanga olia vous comprenez. Donc c'est vrai prophétie nyon sote ki ndoki ndoki nyon sote ngero lo ba ke faut ko se détacher na famille ou encore bon c'est vrai ba orientation ezali on zamba oloba na yo que non zala distant oui babilo kone zala rapé
ke non zala mosika ou encore kozwa ba présent ya mutu songolo pakala te biloko wana ezala rapé ta mosusu ezali ndenge nzamba lobaki message que non azo eloko andeko na eta kota na ndako andeko nete tango mosusu na confirmer te mais quand nde na uti ko ebisa bino ke ba pesio message surtout ba message ya makasi nete balulenga boy sambela oui sambela ya mbomoni bato belé ba message belé bandi bango te surtout ya ba mambo ba kindoki ba famille parce que ça facile terre moi qui vous parle bato belo nzamba révélant ba état d'âme na bango za négatif na famille na croyez-moi ce que zalaki ba prophète ni bato ba yebisa nga en premier na nga ndima na pété na nga ndima te mais quand Dieu lui-même est venu me parler me confirmer me reconfirmer de na comprendre que c'est que likamezali likamezali mais en même temps na nzamba peso pe sagesse so ba comment ko gérer comment on memela mambo comment on kende na makambo ngo parce que ndoki babanga ka été Jésus est le tout puissant mais sinon ça fait pitié et si passé ko kandenge wazolela pona tina likambo ya ndeko na ye et quant à voici l'homme et les serviteurs de Dieu beaucoup de respect et sinon bon na ebi nazayi place à passer là un message en hauteur hein mais est-il que on a lobby eza yango mais aussi na robakisa bandeko et quand on a autour nous accordé parfois tout esprit hein les loba église belé pe pandi ba famille l'église belé pe kosima ambo belé o eza ya soloté raison pour laquelle il faut que bonde la nzamba confirmer o likambo yoki eza bongo non seulement ndengwana likambo ngo est-ce que faut memelango modèle wana yo zo kanisela c'est ça et likambo mususu pe problème mususu pe yango il faut vraiment beaucoup de sagesse na ba maamune tia ba boye na ba message ba prophétique abo na ba réalité abo oye ba comment gérer la situation sinon tu en tout cas au panza famille ou bien vraiment tu vas te créer encore des combats hein? Ah oui hein? Parce que bato belé ba gérer biloko mabe ba beta bato ah oui hein ba biso ba que non maman binazandoki to papa binazandoki effectivement solo maman zandoki papa zandoki mais ayana ba kenda ba luka père ba luka mère ba beta maman na bango bota bango to papa na bango et créer là bango sous ba malheur fongolé là bango sous ba porte mais sous soupe ba beta te mais ba loba ba vérité soi-disant ba bisi papa zandoki to maman zandoki ana yana opesela yake ko gangela papa to maman na sala ki émission mo ya même pas de mon live na chaîne na so bokena na partie live bo mona kaka il y a pas longtemps bo mona kana ba live bo mona vidéo mo maman mo avani na se mo na simbi fimbo mwana mobali afia kola mama botaya beta mama bokoyoka ma koto azobeta na chakite koto azobeta na chakite parce que YouTube a accepté ngote na chaki juste une miniature bande on a okela mama na mawa kuba mwana na mobali abota beta mama. Par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, Toya, Torolobela, Bamaambo, tout, Kindoki et autres. Kindoki va payer ça en moto. Et Kindoki va payer ça en mokoloté. Pourquoi? Parce que mokolo est conscient. Kindoki va payer ça en mona moké. De son moni moutoko mobangé. On tata o azandoki. Azo ya ngota ngazalaka inconscient. Et du coup, elo kwane longwa automatiquement te. Ezala ifo moto azo conscience. Akutana na Yesu. Nzamba simba motema ne po andima. Abimana maambwana et ezara facilité. Donc du coup, condamner les sorciers, traumatiser ou encore torturer les sorciers, même Nami Sonzambe est condamnable. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah oui, et na ba réalité dans le monde de la sorcellerie. Ah na côté la bandokité na ça appelle avocat à diableté. Mais est-il que Kindoki, même dans nos familles, ezala ka ba valeur hein? Voilà, ils ont valeur. Bako on a besoin kala ba ibara nzambete. Et pour na bango sorcellerie, ezala kineti spiritualité moko. Yako se réfugier nango, yako s'appuyer nango. Pour na ba réseau songolo pakala. Om konza ma permettre to lobela ngo awa. Et ils ne connaissaient pas le Seigneur. Bango ba accepter ngo bandima ngo de et comment ba valeur. Voir même le lobat ba mo na clair ba mo sambela mingi. Surtout na bamboka na bafemfo bazana na kati ya molili wana. Donc il faut rebondela pona bango. Voilà, il faut rebondela pona bango ndenge nzamba sali ngolu. O onge lumière na yengengela yo omona asa bango pe grâce. C'est ça en fait, ya moku seto ya moki on a quoi koloba sur cette histoire. Courage na ndeko mwasi oyo ndenga lobi wana so aza na innocente. En tout cas bondela ka nzamba ebi ndenga ko justifier. C'est vrai, aujourd'hui dans nos églises, il y a aussi beaucoup de réalités spirituelles. Où va passer au côté occultisme, va sacrifier bandimi.
o ba passer belé ba côté occultisme baza ko utiliser bandimi na bandenge belé. Ouais, donc on est kaka parenthèse, hein? Voilà, par rapport à la réalité aux passés de nos jours dans l'église, raison pour laquelle il faut être prudent et il faut faire très attention. Naïbi Sarabatu, pour n'achiter, quand on a le barnabino, bakenda l'église, c'est pour passer à Zabogar, pour passer à Zanelongeli Memia, pour passer à l'Obara bien, toi terre bien. Baïba Moussa Lanzam un message à Sopesate, mais Baïba Moussa Lanzam solo par la révélation. Avant d'aller dans une église, prie et demande à Dieu, Nzambe, Ana Kende, Tona Kendete. Awa na omona bolamu to na omona te parce sinon il y a de ces endroits là bo kende bo ke bakisa ba passi likola ba passi. Ah oui, bo ke no ko kanga ba porte ba bénédiction na bino e bo ke luka ba problème sérieux na ba vie na bino. Que le Seigneur nous aide surtout tant au vivre ça tellement mabé mukili makambo. Et abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Yasika. Moi c'est la grande dame to monani mbala simana épisode mususu. Na solo line yo na yaki pa na yo polu kila leti na nga solution bino mtu boye bisi eke nga na zandoki na zaboye na sali boye na koma mari de nuit na zongsi boye leki na ngande ba benga na tongo boye o azana hôpital leki mwana na yemo kwa bungi soki pendenge nini nga pona bato oyo bazoka mwana oka bato mais mwana mwasi eza mari de nuit nini oui ezalaka l'esprit n'a pas de sexe mwana mwasi po asape moto na butu arobe kozo image ya mobali de même moi mobali kozo image ya mwasi ezalaka wana ezaka pour éclaircir la partie de la spiritualité hein ezate ke ndiko na biso za mari de nuit ya sœur na confirmer non je ne confirme pas je crois na film moko ya ba nigérien kala batu baye ba notala ba film ba nigérien kala mingi bayebi mama bokilo moko anolinga bokilo na ete anobimela lokola mari de nuit tala sexe monene so ayeka na chambre à côté so abetika lokone boye pampa ngondo ebimi wana tanga o matela bokilo ne makila ya ndenge wana so azali na zeme oka zeme bimi donc ba réalité wana ezalaka existaka spirituellement na nga juste éclairci éviter papa ya solo wana vraiment yo ndenge oza mosali na nzambe oza parent pe odi mabana batu ba souffrir na modèle oyo mwana biso azo souffrir na église na yo likola ba prophétie likola ba jeune tanenga komi na yepa na ona singa bolimbisi na sala boye na zongsa boye ozoyokela ngai te nayebisi yo bien ke mwana na aza fazer aza pesa ovanda te nasengi bolimbisi nazweli ye ndaku nayebisi yo ke ede ngai batyai na bana na ye na ndaku wana oboyi koyede ngai ti lelo nazela réponse so nabengaka oyambaka ngai te ya solo wana ta nzambe na likolo oyo apesi ngai na yo pema na bana na opema na mwasi na opema kotika mwana batu famille ya batu mwana batu basufri na modeli wana ya solo wana papa yo za na pouvoir nzamba chakati na yo sambela batu soki yo lobika za mvote poni teko ko luko sambela yo biksa molimo na ye na ki akoma na eta wana komi ya solo wana penza papa vraiment ngana na finga basali na nzambe te na lobela ba mabete na loba elo mote na yepa na yo kande yo kende pa Yesu kolela masumu na ongana kende pa Yesu kolela masumu na biso ya solo wana vraiment na loba na zolo ba mokilo biso sokokufa eza mokila nzambe menaka oyo te yo za na pouvoir na église na yo ko telemela leki na ngai to loba na yeke kende na nini na hôpital kende boetala bana ba osufri papa bana ana pe aeda mboka na biso ye mutamema klima wana lokola kufi mutu abundela bana ye bazate nyonso wana ozomona te papa ya solo wana otika kaka mwana nzambe akufa kaka na modele oyo babenga ngai balobake aza na hôpital imona nde moko amonana te ya solo wana me aza na église te bato baprophésie mutu bobimisi kuna église yango wana esali ye bongo te ke andima makambo nyonso me nzambe na likolo azomona ngai nayeba eloko te lobaka nayeba eloko na kombo aleki na ngai me ngai nayeba eloko te oyo nyonso alobaki baprophésie wana ekozongela bana na ye ngai nayeba eloko moko te kolo na bomoi leki na ngai asufri ti aokontinue kosufrir ozokontinue koreagir te koyede ngai na leki na ngai nzambe atayelanga kaka likambo oyo ngai natiki ye na maboko ya nzambe lokola yo change ye kombo olobi ke oboyeboye ngai natiki nyonso na maboko ya nzambe abundela ngai naza na puissance te naza na eloko te naza na place okima te toza baorphelin mwana leki na ngai niokwama bongo ndenge azoniokwama ezosala nga mpasi mpe natiki yango na maboko ya nzambe na ngai abundela ngai likambo oyo atalela ngai likambo oyo
po ngambo ko na kokite na ye pa na ona na ye ko lelele pa na yo suninga ite na tiki na maboko ya Nzambe bao nyoso bao bangana yebe loko te na yebe loko te papa na yebe loko te mwasi na yo te elanga likambo yo pesa e video te elanga likambo aza mama mema mwana na libumu 9 mois ebi pasa bana ndenge ezalaka pona makasi na ngai moko na kokite na makasi na ngai moko na kokite kolo Yesu bundelanga likambo yo kolo Yesu bundela ngai sarata nde baosa mwana na mokili oyo bundela ngai Yesu papa nga na tiki nyonso maboko na ya Nzambe abundela ngai Yesu kolo yo kufa na ekulusi kwa basumu na biso bundela ngai likambo na ebite kolo na nga bundela ngai oyo nyonso lobaki na kombo na ngai Yawe bundela ngai na likambo yo bundela leki na ngai longola ye na place la chena libulo yo kotsa bana na bango moko longola leki na ngai na libulo bakotie na bana ne banyoko makolo na Yesu Yawe na lola bundela ngai na tiki nyonso ya maboko ya yo papa na ebike yo moko bundela ngai na za makasi te na lembi likambo Nzambe bundela ngai kolo na ngai na kombo na Yesu papa amen. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika.